doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo ezali version ya la musica parce que boyebi ce qui dit kambumoko ezali vraiment sengi vibration ya ngwana il faut to bête la on a marqué la musica. Donc 5 minutes na biso ya l'élo. Comme vous pouvez vous en douter, Tokoka qui Kisango Boité, même avec un peu de retard, Tokolo Belabino, dépôt à candidature, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo Fachi Béton. Boyebi a annoncé Kiango pour la première fois à les États-Unis d'Amérique qui a posé candidature parce que Moussala Oya Sali a koti kaka yango te ke bato abandoki ba mitema mabe o balingaki mboka te sikoyo bakomi kosala neti ke bazali kolinga mboka na ba misusu baye oyo bati bango kocha président de la République tango abeti masolo yango atangi komba mutu te mais boyebi musicien moko aloba libanga na muliso mutu alobi ai ezuye bo comprendre yango bakomi bilobela yozo betela beso solo. Il y a époque coloniale, il y a antiquité, au qui n'est pas na Moyen Âge, mais biso tozota la kilelo de mututozolo belela. Bino moko boyebi pour la première fois depuis Seni Banda Oye Salemaki samedi Oyo na dépôt à candidature il y a président de la République Fachi Béton et Salama Nanouté. Plus de 2 millions de personnes bayaki qui accompagné président de la République Fachi Béton. Donc pour qu'on a dépôt à candidature bongo sikoyo batu oyo balobaka bazwa 65% na yebité ceux qui bazuela ngona kindoki ou bien bazuela ngo ceux qui wapi donc na hebite botala kaka présent oyo balingi na mboka oyo azo mema batu baye bango moko ezaku tute ke ceux qui marque ni ayende koti kaka ba document na yepo na candidature na ye akoti kaka ye moko na kati botala batu oyo bazalaki wana. Donc, toyebisi bino ke nanu esale mate. Mais, boyo ka message on a zali ko pesa bino peuple congolais. Parce que na oyo to moni. Nazali ko yebisa bino peuple congolais, je suis sérieux. Na oyo to moni. Parmi ba candidat nyoso tout. Poto yebi oyo bayaka na contre-temps. Parmi ba candidat nyoso tout o batili baya na présentiel. Oyo ako meka kolobake o na zui o vérité des urnes. Peuple congolais, il faut aller à frappe. Il faut tout de lukae tinanda kunaye donc mukili mobemezo mona penza ke donc peuple oyo alingi Félix Antoine Tshisekedi azoluka muta kosi ke azui o vérité des urnes o soki ma machine a seneza mabe toko luketi nanda ko aller à frappe. Ako la pa penza boromona mutu tout la mwisi azaza komiko kima ba pati ba bolita wanga ni vele na zoki tanga teti ya rondi ma vérité parce qu'il faut tout changer système de jeu na auto moni penza peuple congolais na ba mindele o bazo tia ba candidat na bango nani yango penza ako gagner Félix Antoine Tshisekedi na lobby lisusu peuple congolais oyo ako mekakaka ko banda o vérité des urnes o ngai mutu na gagné ke élection peuple congolais to tika yete to lakisa na monde entier ke to lingi président na biso et ko koma lisusu te ko
cour constitutionnelle, au cour, ce qui y a cassation, donc frappe. Toke na palais na eto lukiye, donc frappe ti akondimake akosaki, parce que tozo mona mutu ako gagné Félix Antoine Tshisekedi na l'élection o yazate bo. Monita nga na ndo sabino bandakala. Na lobi mutu ako gagné Félix Antoine Tshisekedi azate ba ndo bananga ya César ngadi po yebike boko tricher. C'est ni awa pe auto tricher. Mais bino moko bo moni makamga na bando lo ba ça vrai bino moko bo moni monde oyo président de la République a memi ezali li sekite ya kosakanate et puis batu mususu oyo na ebisaki bango na kebisaki bango pona bi lobela na bango na ebisaki bino que président na biso Fachi Beto azali l'un pour ne pas dire que le président oyo aza sécurisé na Afrique mobimba koleka président na biso Fachi azate botala bino moko nazo tiela bino bino moko bozo ko mona na sima siko bilili bozo mona sécurité zali oyo bazali ba tireur d'élite omoni musika oyo bazali botale sika bazali na seni sika bazali munduki wana donc soko babetango taya ata uchaki shimboki awa na munoko babi etutaka shimboka pamba eko longola yo ya bango eratakate. Donc bino bozo mona neti batu baze belé bozo mona ka neti Félix Antoine Tshisekedi azaka na bisu bozo baté batu bazo jimele bino de loin moindre faut pas boko mona ndengo ko koué ya ko sakanate po batu mususu bando kansa Félix Antoine Tshisekedi bango sala esoki coup d'état ya wapi ko sala ma wapi. Donc pour bo mona ki tango na yebsaki bino ngana yebsaki bino bo sakana na sécurité président de la République. Donc arme wana donc le barala bakin niopi et ko benda yo donc communauté donc à commission donc à 30 cm. Bongo plan oyo ko zwa donc soki na mbunju soki wapi ko zwa lango donc j'écoute. Donc pour boye ba que président de la République azali président moko ko sakana kana lisusu yete na kati ya monde entier na kati ya Afrique. Donc nazo tshela bino moko bota la foule oyo yaki jour wana. On dirait bah présent à oui tu sais qui wapi donc ezaka ayekotika ba dossier n'est pas na candidature bongo inyo sacré ba parti politique ezali et belé na kati wana bongo bino bozo le bato monde bato musu ba indépendant ya nzambe na ngai sia yo indépendant o gagné mutu o asali donc regroupement oyo asali union sacrée baza surtout tala botika biloko wana botika biloko wana kanisi kutu soki ngai bato batiaki libaya na oka bamoni babika non to retirer candidature na biso parce que tokozwaka na biso te bino moko bota na bilili. Fachi Beto mwana wa hero Mugisi Subwa Bilumbu Béton de la nation Mugisi Moutou. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la Gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEI.
Bino moko tu komona, donc les images ont parlé d'elles-mêmes. Bah image yo ezali a kosakanate plus de 2 millions de personnes oyo ba yaki wana et puis na sabino ke voyez ba ke AREP agissons pour la République oyo tu ko fêter 1 an na yango parce que batumsu ba kansara AREP et umela so ke sala ba 10 ans 1 an kaka 14 octobre wa kaka donc to fêtango donc lobby kakawa 1 an bozo mona ki mu pepasika donc AREP ezo sakanate donc to zalaki pe wana pour na ko accompagner président de la République Bilo moko bota na bilili. Deuxième mandat avec assurance. Donc deuxième mandat Félix l'a assuré avec ce réclasse maître qui doit nommer AREP à Colibri. Donc ça va plus au moniteur AREP. AREP babi elengi pati peto mu poisson de l'eau. Deuxième mandat assuré. Fati Beton, au Mata, au Kita, Fati Temanga Yokani. Soldat et à Fati Beton avec l'autorité morale Maître Kilouando 2023 le 20 décembre Fati deuxième mandat ou rien. Donc Bino Moko Bomoni Marque quand on a epsi bino boko landango tokotie la bino on a rubrique na biso ya ba news AREP donc AREP fetaki 1 an nango hier tozala ki on a passé tozali na kati ya union sacrée donc boye ba ke date ya le 7 octobre 2023 restera dans la mémoire collective. Il y a ba Congolais friands de la politique. Donc, ekotikala na mémoire na bango na kati ya mutu na bango d'une façon indélébile. Ekolimwa kate parce que o eleki na histoire a seni na histoire ya ba élection ezo zonga kaka. Donc parce que ils a jeté mutu ko sala makambo aboy kaka ezali donc moi na papa Tshisekedi Fati Beton. Na zongeli les sous message na ngai oyo na lobaki tout au début de mon intervention. Candidat oyo peuple congolais boyo kangai. Candidat oyo akokosa na kaka kiol. Oh vérité des urnes. Oh ba pareil wana ezalaki kuna. Eza bienté. Oh ngai mutu na ganyaki. Na makambo to mona bino moko na kanisi
bino tout boza d'accord na ngai mutu ako gagner Félix Antoine Tshisekedi azate candidat oyo ako meka parmi ba candidat oyo ba tili ba na présidentielle il faut aller à frappe. Il faut abeta madon ba moi penza que peuple congolais a commis ko luka batu oyo bazoko linga ko chat désordre donc candidat na ka so ngai ba machine o ngai na zwaki toko luka ye na palais boke penza ngulu pa frappe au moni frappe ba kadogo ba ndoko beta penza batu oh yango wana donc candidat wana tiye moko kuma pe na bosanaki na kosaki na ngai na zwaki te donc tokoko tika susu ba blague wana te toko perdre sous ba tante donc l'élection kaka bou papa président jou à côté donc pour na parlement yambi masolo donc jou jaja masolo ban parce que tout ça na temps susu ya ko bebisaka te na ba recours na ba nini donc président fa banda boulot donc mbala moko juja parce que ma solo ezali belé toko kotata na distraction te na lobby lisusu ba candidat o bazo sa la présidentielle boko sa na kiolte boko sa na liboma te o ya ko meka kaka ko yela biso ma solo o ngai mutu na kanyaki o vérité des signes a rolia frappe penza alors moi on a pensé que peuple congolais tombo ki aye penza palene a buki porte à côté lié to kangi penza donc ba ni makoko ba crochet ba hyperkit ba pointe ba chodi donc pour penza wanga na tika na live parce que to lingi ba jeter parce que bino nyo surtout boye oh balagisa ki bino te na télévision balagisi ba tunyo surtout ndenge mo bomoni ko to soki ezalaki na pays moko ya dictateur oyo lekaki wana ingozala en direct ba kati antenne ba président direct mais président de la République a lingi te ke ye ba lo ba o ba favoriser ba tout eleki en direct to moni on a ba information à 20h ba tout ba l'équipe na JT à 20h na chaîne oyo national to moni biloko yo président de la République Fachi Beto a salité donc gare à vous na répéter le sous ba congolais to changer système ya mbalo to lingi ba blague te oh soki ndenge ni oyo akomeka kaka ko yela biso ba contretemps oh aganyaki oh vérité des to ko luketi na kibobane na palais a rolia frappe penza rolia frappe pour alapa tokota na rubrique na biso ya AREP News ba news ya parti politique na biso oyo autorité morale initiateur nango ezali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire maître Guy Luando Mboyo. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Naba news na biso ya rep toko banda na yebsaki bino ango déjà tant na banda ki émission na bayi toko en parler ango na kati ya ba news na biso ya rep donc AREP parti politique na kombo ya agissons pour la République na mukuse AREP oyo mokonzi nango initiateur nango Guy Luando Mboyo ministre d'État ministre aménagement du territoire lobby le loto zali ko tourner émission zali lundi hier to kokisaki 1 an pour batu mususu bazo bouleke donc na moto oyo AREP azali nango batu mususu ba bouleke to sala ba 10 ans ou bien 5 ans 1 an na biso première bougie na biso fetamaki lobby. Donc bon nakaka ke donc loko ekozala e humilité mezana moto koleka babiloko mususu humela na anniversaire mbala moko tozo pesa vraiment ba félicitations na initiateur ya masolo oyo maître Guy Luando Mboyo vraiment
excellence boulot ozwaki donc yo kaka moto kozwa babula boye parce que soko tali bamakambo ya rep azali nango baparti ebele na Kisasa wana nga na kota siège ya baparti politique mingi mais soko okoti na oyo ya rep okomonaki oza na monde mosusu donc makambo tu kitoko donc okobima te ondosala photocopie libanda okobima te oyo esa scanner libanda donc okozwa motoki te nyonso tu bastudio ya télévision na kati donc po bocomprendre ke maître Guy Lwando Mboyo aza grand bouliste mutu ya masolo yango wana tozoyebisa bino bokomona tokoloba nde nsima ya baélection bokomona inondation ekosalama na parlement inondation ekosalama na sénat inondation ekosalama na niveau ya babourgmestre place bokocomprendre ke force ya maître Guy Lwando ezali ya kosakana te opesi faci opesi ya rep opesi faci opesi ya rep marque na yebisaki bino kaka ke union sacrée de la nation ezali po na élection présidentielle oyo etikali élection législative mutuna bafaire na ye mutuna mokumba na ye tokutani no na nzela okozwa kibota okozwa crochet okozwa pointe tobongisa na parlement donc yango wana nalingaki nayebisa bino ke tokokisi kaka 1 an donc hier toujours na kati ya masolo ya initiateur na biso ya rep autorité morale maître Guy Lwando Mboyo boyebi awitaki kosilisa tourné na ye ya ville ya Kinshasa tolagisaki bino ba photo lelo tozwaki ba image bokomona na ba image maître Guy Lwando ayaki kosukisa tourné na ye le 5 jeudi na salle ya interfédéral oya Kisasa tomonaki na kati secrétaire général azalaki tomonaki pe membre influent ya AREP na kombo ya Louis Blaise Londolé Lokoy oyo azali candidat na députation nationale na Befale na kati ya Équateur et puis tomonaki pe camarade nabiso Eric Chumbu oyo azali conseiller politique ya maître Guy Lwando Mboyo ye pe azalaki na kati ya tournée wana pe tomoni na bilili parce que boyebake ye pe azali candidat député national na Tchango tokozongela masolo na ye poto expliquer bino parce que azosala musala makasi na pembeni ya mokonzi ya parti na biso parce que mokonzi a tchayo pembeni en tant que conseiller politique ezali jeté donc vraiment ba félicitations na camarade na biso Eric Nchumbu oyo a accompagné ki pe mokonzi na biso na tournée na ye donc vraiment tozali sikoyo ko tika bino bolanda na ba image botala oyo elekaki donc restez connectés sur Éclairbois Original, on revient tout de suite. Excellence, initiateur du parti, son Excellence, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, au nom de la Fédération de Lukunga, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous nous avez fait cet honneur, ce plaisir, en ce jour du 3 octobre 2023, de passer au sein de nos murs. La population que nous parlons, les membres de notre fédération morale de Boulogne, maintenant sur le jour de votre visite à cette fédération même de la ville province de Kinshasa, on veut votre arrivée a été accueillie avec bonne humeur. Raison pour laquelle ils ont répondu massivement présents à notre terre afin de vous réserver un accueil chaleureux digne à votre terre.
makambo etali candidat président de la République biso na rêve aussi tozalaka congrès extraordinaire aussi tokona candidat kobeleko yakola kosenga na bino bana ya tianu oyo bazali kosepela na kandidatire ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo motoka ya maboko te maboko tokandaki tourne na Lukuba, tozalaki na Bomba, tozalaki na Tsango, lelo toye na Funa, yango nalingi distraction te, otoya kokosa yo te, po ete ngai papa na bino nazali komona volonté ya kodevelope mboka oyo ezali na kati ya tata mokonzi ya mboka asi abandi mosala mpe azali na posa ya kokontinue mosala wana yango volonté mpe vision claire vision wana biso tolobi tokoakompanye yango otokoka pesi biso moko azali biso tokaka basikater te tolandi ye mpona mbongo te mpona pouvoir te etomoni oyo nzambe atie kati na ye mpe misili azali na yango mpona bakongolais nde toponi ye lokola kandida na biso président de la république komona nani Bilo moko bo uti kolanda donc bo moni gilo ando vibration azalaka nango donc vraiment mener a bo pesaka biso toza na kati ya parti wana courage pa tozala kaka na ye donc vraiment parce que moko apesaka exemple ye moko atiaka moto po batu tu bafongola je donc vraiment ezali esengo mingi na kozala na initiateur na autorité morale lokola maître Gilo Ando Mboyo et puis bobo sanate ANB ezali regroupement politique oyo maître Gilo Ando Mboyo ministre d'état ministre aménagement du territoire asalaki pona ko soutenir président de la République na biso na masolo na ye ya élection donc ANB elakisi à nous de bâtir le Congo donc regroupement politique oyo salami na maître Gilo Ando Mboyo na katia masolo wana donc ba pesi bino numéro moko oyo bokoki ko bossa na yango te numéro 35 35 ezali ko correspondre na numéro ya yemoko maître Gilo Ando Mboyo oyo azali initiateur ya REP autorité morale na biso bolanda bande annonce 35 on est là na 35 Sacha Makala na 35 Sacha Makala pour moi net biso ba maman mombongo boy ton gars pour ça ali kelemba parce que makelemba c'est bo bandi net ba 35 personnes de mona RP boko lia o lie pe mbongo mo ya bien pe il y en a qui le combien vous ah 35 boules de non 35 boules de non pardon 35 35 boules de non
33, 34, 35. Bah les appartiens. 35 dada. C'est que je viens de faire. Je viens de payer mes 35 conteneurs qui arrivent à bon port. Satisfait? Bonjour. Ouais, je suis en train de réviser le 35e chapitre du cours de sciences politiques. Voilà. Bonjour. Nombre 35, c'est une référence biblique. Allez lire Nombre 35. Vous comprendrez l'histoire. Bilomoko Bowiti Kolanda, Bobosana numéro anate 35. Numéro ezali à Maître Guilando Mboyo, ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Bon, Monica Faso Basaleli Yango, donc, vous comprendrez que Maître Guilando Zamuto ba idolo. Donc, Sikoyo, tout ici, ba news na biso, il y a rep pour na émission na biso, il y a les lots. Donc, restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Émission d'Abisso, Marc Boyebi, ezali version à la musique à Oto, Epsagi Bino, Tozali Kozongela, donc depuis la candidature, il y a président de la République, Fachi Beton, Masolo Asali, Banda Seni, Banda Bélection, Banda Moutounan na Trena, Batu Boye, Neti, président de la République, Fachi Beton Asali, Azalité. Candidature, il y a président de la République à Résimango, dans 3 lettres. RDC, Neti, République démocratique du Congo. Mais, oh, il y a eu pour l'élection, R, wana, il a ici Renaissance. Bah, monsieur Soupé, moi, pas au béango. D, oh, il y a lettre D, R, Tolobi, Renaissance. D, Isali développement, et puis C, Isali crédibilité. RDC, R, il y a Renaissance, donc Congo est renaître, parce que Congo est Koufaki. D, il y a développement, parce que Congo les peut se développer, et se développer. Et puis c'est crédibilité, crédibilité, Moro Fachi Beton, Isali jeté. Batu oyo ya Mukwege bakanisa ki bango mutu bayebi français ou bien ko comprendre français ko leka batu nyoso parce que idolo yo ya ko sa système à genre donc bango bazo pesa exemple na marque na bango mais biso tout oyebi le genre oyo Mukwege lobi ezali ma solo oyo ya ba pedula na ba leza donc kutu président de la République alobaki yango na kati ya kamwa adresse netanga bimi a witotika ba dossier a bimi libanda tanga zwaki parole alobi yango pe na kati bino moko bolanda ton président de la République a bimi alobi congolais azana besoin et au problème il y a orientation sexualité donc makambouana ezalité pe kozalaka na mboka na bisote bino moko bolanda prise de parole ya président de la République tanga bimaki na kopesa ba document na epo na présidence de la République bolanda oyo alobaki. J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. J'invite la population
à le mener. Combat notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce qu'aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous, ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC, et aujourd'hui ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec le partenaire chinois à Sakania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kasumbalesa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec la société Trafigo, qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas, grâce à ce partenariat avec eux. Dans le Lualaba, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Avec, je voudrais ici illustrer cela par l'exemple avec la société Kamoa, avec qui l'État a une joint venture. Et bien cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Et elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères, mais vraiment rigoureux. Et ces jeunes gens, dans quelques années, vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître. C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles, chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux
de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui nous redonnons de la fierté aux Congolais. Le D de démocratique, mais pour moi je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Mais évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où mes pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu, à Kassenga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs, l'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de desserte agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés,
les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Donc c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Et enfin, le C de la RDC, c'est la crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité aujourd'hui. Les preuves sont là. Nous avons connu, comme le monde entier, la crise de la Covid. Pendant 2 ans, les économies du monde entier étaient en panne. La croissance était négative presque partout ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que les agences de notation, aujourd'hui, ont rehaussé la cote de la République démocratique du Congo qui affiche aujourd'hui un triple B. C'est la preuve que des efforts sont fournis en République démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les 6 revues du programme avec le FMI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi Masuka. Si on a un coaching qu'il faut, eh bien, on aura des prestateurs de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà en quoi tient mon programme. C'est en ces 3 lettres,
RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme renaissance ou remontada, développement et crédibilité. Binomoko, Bohuiti Kolanda, président Zalaki Claire, Alobi, peuple congolais, Bakosa Bino Lissousouté, Bolandi na Bokebi, pour comprendre que l'élection Oyo, président, Kotike la Rabango Tante, Boyoki Binomoko na Kati Alobi, Congolais azana problème ya orientation sexuelle te makambouana boko comprendre ba candidat oya mindele boko comprendre bango na elobeli na bango parce que mindele ba pesaka bango mot d'ordre moko boye o il faut bolandela po bokolsango na peuple oyo esika bozali ko sala mais peuple congolais azana besoin ya makambouana te discours oyo ya candidat mindele boko comprendre ngo na mamaloba botalaka moto azoya na ba système oyo ya kokosa donc le genre bozo comprendre que genre wana et pas na biso et que ko lekate pour moto moso moni a robete loko moka sa neta lobi neta lobite po bozala ki di ba o ke to détectango to timbeli yango mbala moko to timbeli to telemeli yango parce que beti betite donc bato bazaki di bana mekana robete loko mobo na sala neti donc mais to timbela ki yango depuis de gokao. Donc, boyebi plan ya ba impérialiste. To timbeli déjà ba masolo wana. To marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie.
eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye biango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye biango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires Oboyebi, Kodia Simo, Sepela TV, Wami Business, Restaurant Galaxy Mambo, Salon de coiffure, Elbito Coiffure. Donc vraiment, Makambu Oyo Ewiti Koleka, samedi, ezalaki Makambu Mokona ne Salamate. Donc, au balobaka, au pesimboamboa, bohime, joue à soko pesimboamboa kozwa. Donc, et tikali, donc, et tikala, libela na mitu ya batu, na mémoire ya ba congolais, friand, ya politique, ya solo, ya propre, ya banamboka, et tikala d'une façon indélébile. Donc, parce que, oui, salama, donc, vraiment, donc, ils allaient somoto, donc, vraiment, okoki kondimate que président ayeka kapo na kotika ba document na ye pour na candidature na ye ekomati na niveau oyebo tala siko tango zoki parole tango silisi président de la République atika ka peuple na été ayebi ko remercier peuple na ye botala atamboli na makolo boulevard presque mobimba po a remercier bato bayaki wana boyebi batu mususu akosala ngote akoti na voiture akei na ya pepi bino mais ye atamboli na makolo botala foule
botala ndenge congolais azali kosepela. Donc restez connectés sur Cléboa original. On revient tout de suite. L'homme fort arrive à pied pour saluer sa base, saluer la population, une population qui est venue nombreuse, lui saluer, l'accompagner pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Il n'y a qu'un seul choix, un seul président, Fachi Beton, notre choix, le meilleur président d'Afrique. Voilà, il arrive, Beton arrive à pied, le meilleur président. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Beton, 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 Mwana wa Fumu, Mugwa Tombolo, Mwana wa Héros. Fachi wana les bétons de la nation, c'est confirmé 2023, Fachi Beton président. Donc, Fachi Beton, c'est au départ des patois par risque. Donc, Fachi Beton, Donc, bino moko, bo witi kolanda, tricage ezate. Oh, so ki ndenge nini batu baye po bata la président na bango. Oyo ba Timotema. Donc, vraiment, na makambo, ndenge tozo mona boye, la victoire est assurée. Et certaine, 2024. Donc, vraiment, na évité. Oya ko gagner Félix Antoine Tshisekedi to éviter ceux qui a ouita na sanza ceux qui a ouita wapi donc eko salamakate bino moko bomoni ezala ki jeté ya jeté et loko nazo rappeler lisusu peuple congolais candidat oya kosa na kiol candidat oya koya na ba contretemps abandela ba G oyo tozana ngo besoin kututé to yo kango kututé. Oh ngana zui, oh ba machine wane za biente. Candidat wane, il faut tondoluke na palais, il faut aller à frappe. Il faut aller à los zaps. Donc type nzako wanga ne tete na kosaki na ngana zwa kité parce que tout ça na tant qu'on perd d'été.
toza na temps ya ko perdre te donc toyebi ezomonana na miso ya bato na bamindele oyo bazoplace bato na bango moko bamoni ka en tout cas cette fois-ci nakanisi ekosimbaka te parce que bo imaginer kaka soki ndenge yango nalobi oyo akomeka kaka kokosa na kiole il faut bolande mpenza ntina pale na ye bokoteli ye mpenza ntina pale bobaki ye mpenza donc alie frappe mpo alapa parce que a comprendre que donc congolais azali na ta ya badistraction te président azali moko oyo congolais alingi alakisi yango même avant baélection oyo soi-disant bazwaka ba 65% toyebi te ntango bango bayaki wana ondire kutu donc nayebi kutu te donc lelo vraiment natenaki nakoya kotika masolo te même nasala yango na retard donc natenaki vraiment nasala yango na façon na nga moko po bino moko boyebi kaka en tout cas ata boyoki ba résumé à bato mosusu ndenge balobi mais oyo elekaka na 5 minutes avec César Ngadi na Clébois original ezalaka nulle part ailleurs parce que biso ndenge to explique kaka na marque na biso la musique ezalaka na ba marque moko ezalaka kawa. Donc vraiment, émission je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme Nasuka Bobika base yangonde makambu base totika kayangote to bandara remerciement na biso na honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala na mwasi na ye merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres. José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. La beauté naturelle c'est sans aucun doute, c'est certainement Maria, la beauté naturelle à solo. Merci, petit sœur propre, na soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Beloti mavungu nakati Yaspan, Beloti mavungu, vrai chéri na kosakate, bino moro bozomo na ba beauté o ezana Beloti mavungu ezali jeté. Totikali toujours nakati Yaspan pour na kopesa master na ngai, maître Desaba Zuba, Desaba Zuba Kaïs, maître Zabazuba. Master nangai Kaïs tobenga na kawebika na kati ya masolo yango donc yo zali nécessaire donc maître Zaba de Bazuba merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Irlande pour repérer sa petite sœur propre Divine Jenna Mpeti merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikeli kana ba côté wana mais cette fois-ci na Finlande pour repérer ça. Viens le beau les boss. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ceux qui t'otangi le beau les boss au bito landisaka. Donc Mastanaye Merlin Cano nakati ya Belgique Merlin Cano merci Nanyo surtout viens au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi nakati à Paris pour na kopesa Vieux Désiré Pongo Vie moko ya mayele donc tant biso tozoko la vie déjà donc belgicain ou ya ba chic donc vient na yebika ndeko to développer ka merci na nyo surtout ça le rapport na petit na opo na émission na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mokenge Chai wa balengela mon voisin na maman na biso Chala Chai Mokenge Chai merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei lisusu nakati ya Belgique kuna nakati ya Bruxelles pour na repesa putu de yalola merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ya nakati ya Panama pour na repesa petit frère propre Doudou soit midoudoulé merci na nyo surtout sala rapport na vie na yo pour na 5 minutes avec César Ngadi. Brice Mpiana nakati ya Grini Brice Mpiana tobo sanité merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi nakati ya Melun pour na kopesa mbote Didier Matuki wa zape muninga Doudou soit midoudoulé donc merci petit frère propre na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Sikoto kei na kati ya Suède pour na kopesa mbote na le fidèle des fidèles depuis Diego Kao Thérèse Kamani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Suède tozali kopesa Igwe chef béton armé
Igwe, chef béton armé. Merci Nanyo surtout au sala rapport on a 5 minutes avec César Ngadi Tokope Sambote na les philosophes Edi Edo les philosophes ba commentaires n'ont rien à dire. Ya on a appelé ça au combo les philosophes. Merci vraiment na ba commentaire na op Nanyo surtout au sala rapport on a 5 minutes avec César Ngadi Boyebito Suki saka toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba na Katia Paris. Jean-Paul Djamba merci na émission na Parlons Santé et puis na Nyo surtout au salle rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas